bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez koyamba basango na biso na kati ya betandemité na bino esika bo message toujours koyamba ba actualité politique to pe basango ya mboka na biso na kati ya site na bino ya internet ya Tindika télévision ezala vraiment esengo makasi mpona kopusana pe kosalela bino ezali devoir na biso ya koinforme bino pe kolakisa bino mayema azali koleka na kati ya mboka na biso fidèle internaute nazali na mwana mboka Papi Mukendi oyo bomesana toujours komona malgré bajour oyo bomoni ete na kati ya Tindika télévision tozali na tobomeka kosolola to pe kosala mwa banalise oyo tozali nango awa sur le terrain na kobosana te kopesa bazalisi ya chaîne to babos na nga Papi kelele refin kisombe mon vieux Luka stage je suis na kati ya Londres na bosono te na bosani susu te ma fraise de partout Bénédicte Mwanza ya motema lida tango na bosani te divine Bouba na bosono te divine Bouba donc joyeux anniversaire à toi d'avance le 12 avril déjà ça s'est fait fidèle internaute je crois bien vous allez komona moi ba non c'est allez koleka na se ya betandemité na bino tozali kosenga moi ba don tomoni ba numéro compte bancaire ezali wana soki moto kozala posa to ya koede biso na ba matériel lokola ba micro ba caméra et comme ça vraiment malamu ou bien na ordinateur ba biloko biso tozali vraiment na bosenga nango na kati ya équipe na biso to na kati ya technique na biso ya Tindika télévision ba numéro ezali wana ya compte bancaire et puis ya Orange Money ya M-Pesa pe ezali wana et comme ça vraiment malamu soki bo soutenir biso to bo tie vraiment maboko to bo sugi biso et comme ça vraiment malamu na kopesa directement mbote na invité na nga mbote mona mboka Papi Mukendi mbote madame Sephora sango nini mwana mboka te mboka ezokende malamu naza pe na esengo ya kosepela ndenge boyambinga lelo na émission ndenge tozosala émission yango entre nous les Congolais parce que oyebi ke non kozala nationalité congolaise c'est aussi une de quelque chose de très important ozomona ke bato bazanga na bango nationalité ndenge bazotungisama c'est-à-dire ceux qui donc bato mosusu babandaki konégliger nationalité congolaise à des fois bazobeta devait loterie de façon que non bakepe bazui ba nationalité ba changer ba nationalité mais n'a ko remarquer que non donc nous avons une nationalité qui est pour nous une fierté en tout cas ndenge to sa l'émission boye nazana esengo ya makasi mais nazaka message nazo pesa kaka ba étranger ou bazana mboka na biso ba tungisa mate bazala calme mais pona ba question politique na makambo mususu oyo eza juste ya sommet ya l'état na ba décision ya mboka il faut ba réserver étape wana na makambo mususu na ba congolais to boy pe ba étranger te to zana bango posa mais parti mususu il faut bazala na réserve bazala calme likambo moko ezate oyo etali élection eza likambo ezo engagé ne fils que ba congolais. Moi, mboka tomoni 26 nouvelles associations et s'est rangé derrière le sénateur à vie ou bien le président sortant Joseph Kabila. Donc, on a au moins interventionnel pour la commune 26 nouvelles associations. Ezali koto ezali to mipesi et to esangani na le sénateur à vie. Ouais, le Cambodge 26 nouvelles associations, c'est une escroquerie. Ils ont bien préparé par le commandant Hippo. Communément bazo benga Joseph Kabila alors bozo mona keno azo continuer na ko se distraire ata donc théâtre oyo azo sala na comédie parce que liboso bato banda ko mona Kabila ne taza mutu moko boye aza spécial donc na incompétence na incapacité na ye d'abord il y a réflexion tant azo kende commenter ba bêtise na wana zo benga ngo non le 26 mouvement na ya association pour que baya ko appuyer na nini parce qu'il est nulle part. Donc, d'abord, tous les bateaux résidence à Kabila et comment on a Superman. Ce qu'on va appuyer pour pas qu'il y ait c'est une distraction. Donc, un non événement, tout le bel makambo ya bateau, c'est-à-dire, ceux qui payent moins 50 fois recrutement, payent na Djamba, balobi que non, Amélie Djamba wana lobi que non, bakosala ba association na bango. Donc, maintenant finalité ya ba association parce que Kabila n'existera plus au Congo. Et Kabila ne fera plus la politique au Congo. Alors, Batouana Bakena Bango, donc, le Bela Makambo à distraction, Mbogezo Senga, le Bela Makambo, Pesa Balandio, Bakolanda. Biso, information est importante de façon que nous,
et de bango ba évolution en mboka nde ezokende Kabila appartient déjà au passé tokolobela histoire na été. Mais moi, on a CPI mandat d'arrêt contre le sénateur à vie encore Siliko Bakissama. Tokolukatos au moins intervention pour encore une fois mandat d'arrêt au Siliko Uta Nangambu ya CPI. Ouais, moi na mboka na côté pour na problème ya dossier ya CPI ya Kabila. Kabila tilelo CPI communauté internationale balingaka Kabila akendaka na CPI. Mais ngana sina lobela likambo maintes fois que Kabila akokendaka jamais na CPI té. Pourquoi? Parce que Kabila mongo oya piyaki awa pillage systématique Kabila a organisé na mboka oyo ezalaki le bien des Congolais, ezalaki richesse ya peuple congolais. Tout ce que Kabila a violé et a volé, a pillé, la destruction ya ba Congolais, a génué le peuple congolais, ezalaki pour que a détruire Congo. Alors Kabila sera redevable vis-à-vis ya peuple congolais, c'est-à-dire place ya Kabila. Si, donc ici il s'agit que Kabila a ça la prison parce qu'il a ça la yango donc Kabila ba koyambaye ceux qui n'andolo te Kabila kozala prisonnier na biso na makala ko kende ce pays te atam kolomo côté ce pays makam souci na bango za kanini ceux qui bazui mutu bomwe makam basali na ba Laurent Gbagbo bomwe makam basali ki biso awa na ba Jean-Pierre Bemba tango bazwa ki Jean-Pierre Bemba biso to mona ki keno ezala ki bien par rapport ya comportement Jean-Pierre Bemba salaki na Centrafrique mais suite nango ezalaki nini baye kozongisa le biso Jean-Pierre Bemba pour que aya ko créer lisusu trouble bazongisa na pouvoir de façon que parce que na souci na bango ezaka keno to biso ba Congolais il faut tous toujours dirigé par les étrangers yango no monaki bango lokola ba monaki Félix Antoine Tshisekedi azo sepelisa bango te pona bango bakezongisa le biso lisusu Jean-Pierre Bemba baye kozongisa na bango ezalaka neti garage na bango oyo babenga babomba ka ba criminel après baye ko libérer bango bazongisi lisusu bango na pouvoir botala makambo sali na Côte d'Ivoire pona Laurent Gbagbo donc a autorisé à sala massacre na Côte d'Ivoire akufisa bato ebele bakufa pour l'élection na Côte d'Ivoire en 2010. Donc après l'élection, on a monaki mobulo et samara et les kaga na Côte d'Ivoire occasionné par Laurent Gbagbo. Alors vous voyez que non, après ce temps-là, Laurent Gbagbo a été récupéré à la CPI. Mais aujourd'hui, il est relâché sur base de quoi? C'est-à-dire babo makabatuna bango na bagarage bake ba conseiller bango après baye kozong sa bango pour que ba créer trouble na bamboka. Yango na biso tolobi ke Kabila apiyaki parce que tant au moins d'abord Kabila biso toyebaki na Congo te tango bakendaki kozwa komanda ipo oyo bakendaki konégocier na ye na Kisangani baye na ye awa bazo appuyer musée pour que musée récupérer pouvoir or simana bango ezalaki keno baya ko effacer musée ezalaki musée a crédibilité rébellion na bango donc agression na bango est comme une rébellion mais tango baye na musée na mboka parce que le montage na bango entre autres la Belgique était aussi là-dedans basali bêtise au basala kiona bazui commandant ipo bayokani na Edi Kapen donc a occasionné assassinat ya musée les lots mona keno après commandant ipo aye ko komana bato bamemelaka biso commandant ipo na mboka oyo ezalaka communauté internationale alors la communauté internationale a memaki ye awa aye copier ba Congolais c'est-à-dire place na ye biso toza pe na ba juge oyo baza compétent na mboka oyo commandant ipo akozala jugé par notre justice et nos parquets sont compétents pour les dossiers des commandants ipo alors bango lokola bazaka toujours agiter souci na bango ba récupérer pour que bakende constituer ye bomengo oyo Kabila a épuisé apuisaki na nini na Congo souci na bango eza wana omoni mbongo Kabila za nango oyo azwaka awa bango bakende ko récupérer yango ceux qui ba récupérer yango ba suicider yango ba relâcher ye ba kuye lisusu aye ko sala biso désordre awa biso to kotikala ko diba eloko wana mukolo moko te Kabila kotikala ka jamais ko kende na CPI Kabila ko sala prison place na ye cellule na ye eza awa na makala bazo réserver une place na makala azana cellule moko eza vide na makala ezozela ye place Kabila ko kende ko fan batika ka makelele batika ko kotongisama Kabila ko kangama awa akosamba awa ako répondre na donc il est redevable vis-à-vis aux Congolais et non à la communauté internationale parce qu'il avait pillé la richesse congolaise
Et oui, il a détruit tout ce qui était pour les Congolais. Alors à ce moment-là, il sera jugé au Congo et non pas à la CPI. Tout le makambo est l'union sacrée, tout le l'union sacrée, tout le monde bande comme sous député moko azalaki nangambu ya FCC asili kolongwa union sacrée autaki ko adhérer, toi s'adhérer qui na union sacrée et puis tout le monde lisusu a longo et à se retirer na union sacrée pour que a rejoindre lisusu quand na FCC. Mais tout le monde lisusu ndeko a dos ndombasi à l'obéité, basilaki ko tenter ko pesa ye mbongo et puis mutuka du pour que a s'adhérer na kati ya union sacrée. Donc le 14 mois maloba pour na faire etali union sacrée. Pour la makambo etali union sacrée ado dombasi oyo azoloba wana d'abord apport na ye na union sacrée ezanini. Eloko nini ya ko apporter na union sacrée d'abord regroupement na bango oyo bazana nango oyo tozo benga donc dynamique de l'opposition, qui dirigé par l'escroc Martin Fayoulou. Et regroupant na bango, eza ne fiske na 8 ou 3 députés. Alors, apport nini bango bakoya nango pona komemela biso na union sacrée de façon que non na importance wana bakende ko corrompre, donc bakende ko corrompre individu local à Do Dombasi, individu d'abord, il n'a pas le poids politique na RDC à Yebanité, poids politique na Zagana Média, ce qui otuni Bato Awana, précisément na Kinshasa place est Abima député, ce qui otuni donc à 10 personnes, 5 personnes, 20 personnes, pour que nous on interroge bango bayeba bayebiso ki a Do Dombasi kokoleka na micro balade ata mutu moko koyeba yete alors mutu andenge wana sans poids politique bakokende ko corrompre na mbongo ya zolo bana ba $14,000 na 10 points na nango. Donc il faut yebisa biso clairement après biso précision mutu nini ayaki en face na ye o ayaki ko corrompre en pleine meeting ba tebele bazalaki wana. Non, c'est ça ils sont donc c'est du populisme ya zo sala wana meeting na bango biso to bien la muka boyebi comportement na bango bazaka bato ya lukuta. Est-ce que mdenga ozana na la muka basi baloba likambo ya malonga basi baloba vérité ti lelo bazana kati ya ko ya ko luka vérité désir oyo bango nanu bazana ngote tango babimisaka makambo ya 60 donc il y a 62% oyo donc mutu na bango azwaka na élection. Donc comportement na bango yango na ya lukuta donc tellement que bazanga ka pe makambo ya koloba ya kokosa ba parce que au moins bato balandaka bango wana bazaka pe na niveau na bango ya réflexion parce que nga oui nga un responsable tel que je suis ici na kende ko tele mpo ado Dombasi ayibisanga makambo politique et Dombasi ya yibi makambo politique Dombasi a participé à la décision ni ya mboka oyo pour que yenga na kende ko yoka makambo zo Dombasi mutu moko te ko s'intéresser na ye parce que il n'a aucun apport na makambo ya union sacrée mutu moko te ko s'intéresser na Dombasi donc azo sala comédie c'est un fou donc bomona ka yete que no azalaka mutu ali boma Dombasi alors donc to yeke ndoko lobaka no ye Dombasi ndenge za na tunie Dombasi na union sacrée olinga ko memele bisoni parce que union sacrée to zalaki na besoin ya bato bazana poids politique na bato oyo apport na bango ezalaki poids politique sur donc na assemblée na parlement alors yo Dombasi eloko nini olinga ko mema biso pour que no o memela biso de façon que no baya ko memela ba corrompre yo donc bazui kaka mbongo ya république po baya ko gaspiller ngo kaka boy donc corruption ngo e baby tant bazokende ko corrompre bato lokola bado Dombasi c'est-à-dire corruption et baby et puis toko baby sa makambo yango ya coalition soki to mimi po tokende ko landa politicien donc Dombasi aza politicien te. Mais tout le monde ndeko pour ndeko a démissionné wana na kati ya union sacrée asili kozoma na FCC moi te wana c'est un escroc mukolo aderaka na FCC fo ayebisa biso na union sacrée risque alegaka na média kombo na ye d'abord yebanité soko ye tango balobi ke a se retirer à l'occasion de quoi et donc d'abord na union sacrée qu'est-ce que ce monsieur là faisait, il contribuait avec quoi, donc c'est du comédie wana eza ba montage ya Joseph Kabila na bato na ye pour que non ba récupérer pe moi poids politique donc azalaki na union sacrée c'est un comédien. Oh. Ouais, azoko sa population pe ba yebi baza pe population pe baza pe na besoin pe na ye na union sacrée. Donc
ngana moineti aza mutu moko boye azaki na besoin souci na ye faut akota na union sacrée ayebisa biso ke no aza souci ya kokota na union sacrée et non koloba ke no il a démissionné na union sacrée a démissionné na regroupement nini apesa biso précision te eza lukuta azokosa azaki na union sacrée te wana eza montage ya Kabila ndenge amesana kosala ba montage yango wana dans politique na bango ya lukuta tala place ememi Kabila komi superman donc ozoyeba famille na ye ya Kabila ekomi instable pona makambo ya lukuta mwasi na ye aza na essayer Kabila aza na suite ozomona te que non parce que abandaki komemela ba Congolais si Kabila était réellement un monsieur qui raisonnait il n'allait pas se retrouver dans la situation aza nango lelo. C'est parce qu'il avait amené toujours, il avait amené les aventures na siège ya politique congolaise. A kanisaki ke politique. Il y a mutu amemela biso ya définition ya non la politique est l'art de mensonge. Ce que tuni ba peuple congolais nyonso ba biso que non politique ezaka lukuta. Mutu amemela biso biloko wana ezaka Kabila parce que ba yebaki ke Lambert Mende soka leki na média. Na munoko na ye à part bonjour wa kopesa ba journaliste le reste c'était des mensonges. Yangwana ba congolais ba koma ko non la politique ezaka lukuta. Donc, la même méthode, on a Kabila a continué, mais le gars a rêvé vie politique. Il a rêvé, il a distraction, a continué à se distraire, mais pour finir, place na ye to lobby que non, na Kabila na batu na ye, place na bango, justice a kosala musala na la justice fera son travail. Moi, en boka to moni gouvernement ezali ko bimaka kate, to éviter le roni ezali ko empêcher en gros parce que to moni bande ko belé, bazali ko tundisa, to zali ko zoba coup de fil ba message, bazali ko tuna biso ndeko, bilu ba toza kuna eloko nini ezali à la base ya ko empêcher gouvernement bima. To zali pe ko yeba te parce que makambo etali gouvernement mboka to éviter ceux qui tokoloba nini ceux qui batoka bazala kati mutu bazoyeba mais de l'autre côté tozoyeba tozoyoka ke ya 47 ministères et puis na kati ya 47 ministères wana ezali na 11 femmes au bakosala partie na kati ya gouvernement ya union sacrée tokoluka tozwa intervention to moins avina. Ouais, madame la journaliste, c'est fort question na tuninga eza question à makasi et loko na kolinga na ibisa d'abord ba congolais peuple congolais dans son tête, il faut baser la calme. Le cambo ya gouvernement, ils ont le cambo ya précipitation. On les a chargés à chef de l'État. Au moins, ceux qui toquent na makambo na niveau ya précipitation, lobby so kimbeba et yekomonana. C'est le chef de l'État qui sera toujours condamné parce que dans moment oyo, on a plus la raison. Donc il y a que tout le on n'aura plus donc d'excuses auprès du peuple congolais. Alors avant de le gouvernement, il faut tout ça là, il y a bien oyo ça soudé, oyo ko pesa quand même peuple congolais sourire, oyo ko pesa biso moi et résultat oyo et ko ça quand même apprécié par le peuple congolais. Alors ceux qui toquent na précipitation, to ko cautionner barrière mususu, parce que bato oyo bazotinda bato batiaka pression wana, ce sont des politiciens aventuriers. Bayebi le pourquoi bazoya ko ça la pression na peuple de façon que ba récupérer opinion, mais toyebi bango déjà. Toyebi qui est qui na mboka oyo qui doit faire qui et qui est en train de faire quoi. Toyebi bango nyonso. Problème il y a gouvernement et kobima nango calmement. Bato baye komemela chef de l'État liste na bango oyo ba proposer. Mais tant que bomemeli chef de l'État liste parce que c'est à peine que chef de l'État a qui liste wana ya ba ministre. Mais tant que bomemeli qu'est-ce qu'il faut? Chef de l'État il faut d'abord après ça en air musala bato wana ba kitana terrain bayeba parmi tous les gens qu'on a amenés là, leur casier judiciaire, comment est-ce que ces gens-là se comportaient sur le terrain, comment est-ce que leur passé a été. Alors tout ça, ça demande aussi du temps. Parce qu'on avait demandé à ce que nous qu'il y ait eu, à chaque nom qu'il y ait eu 3 noms. Ces 3 noms-là, c'est pourquoi? C'est pour faire les choix sur ces gens-là. Alors pour faire un bon choix, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit se renseigner sur le passé de tout un chacun. Alors, pour faire ça, ça doit quand même nous demander du temps. Tant que Bamemi, lui, ce n'est pas un chef de l'État, et Senguié, le chef de l'État est en train de travailler avec le service de renseignement. Tant que Bamemi, le rapport de tout un chacun, donc de tout un chacun qui se retrouve sur la liste des nominés, à ce moment-là, à cause de un rapport complet, il y a comportement, il y a chaque personne au Bamemi de façon que nous et définir profil ya mutuna mutu au chef de l'État à cause de la chose naie yangwana ozomona que non yangwana de sali que est stoppé nanu
sorti à gouvernement ou qui peut-être prévu pour le lobby. Alors il y aura encore un réglage au niveau du ministère parce que le gouvernement, il y a une union sacrée et ça gouvernement est sangisi par regroupement ébélé. Donc, tu peux avoir une ambition. À partir de l'ambition, au lieu que tu provoquer, que bloquer il y a un non. Le col va satisfaire selon la revendication, l'ambition politique, c'est qui est aussi tout à fait légitime parce que nous sommes en la politique, ambition, la politique aussi c'est le monde d'intérêt. Alors par rapport à l'intérêt, il faut correspondre na désir ya peuple congolais bazo so ba ministère wana te pour ba servir ba famille na bango na mabumu na bango ba ko so ba ministère wana de façon que ba répondre na misère au peuple congolais donc à passer nango pendant je peux dire une demi-décennie depuis que Mobutu a même pas moi je peux pas parler seulement de Mobutu depuis que depuis que le Congo a été colonisé yango na so mona que non chef de l'État, il faut travailler dans le calme. La calme, tant que vous avez un rapport, il y a un service de renseignement dans le terrain. Parce que parmi les parmi les regroupements politiques ou soit les partis politiques, il y a aussi des gens qui sont en train de soutenir les groupes d'armées. Mais tant que vous avez le service de renseignement, vous avez l'information, il y a bien été. Maintenant, vous voyez que nous pouvons induire un groupe d'armées, par exemple, président, il y a parti politique, à Pessibino, le ministère a eu moyen de façon à continuer dans l'aventure, il y a soutenir le groupe d'armées. Alors, parce que la plupart, la plupart, oyo bazana ba groupe d'armées yango ne sali que non pas ça renseignement ya bien ba étudier batwana bien c'est ça ce qui a causé à ce que non gouvernement est bimaté et puis na réglage na moi petite négociation oyo les cas parce que gouvernement est un peu revu à la hausse mais pas avec une exagération c'est tout à fait normal. Congolais vont vouloir biso et 65 ministères et 55 mais quand même ça sera revu à la hausse par rapport aux ambitions des uns et des autres. Gouverneur ya Mbushimai basili ko destituer to moni bazalaki ndeko na bino to na ndeko azali ko sala partie na ngambu ya UDPS to ko to mo intervention par rapport à destitution ya gouverneur ya Mbushimai. Destitution ya gouverneur ya Mbushimai c'est dans les droits ya ba parlementaire les députés provinciaux. Ils ont le droit de le faire, mais ils doivent le faire d'une manière légitime en respectant aussi les lois de la République et aussi leurs propres règlements. Mais Oyo Bango Basaliwana, si réellement Bazalaki n'a souci, il y a développement, il y a province, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, on a Bango, on a acharnement contre l'individu de son excellence gouverneur de la province. Parce que Batouana, récemment, tant que Babimisa qui pétition pour que convoquer le gouverneur, Bazalaki tabassé par la population et chassé leurs portes, on leur avait fermé les portes. Maintenant, et là, on a convoqué Bango par la hiérarchie du parti, va traiter le problème. On a passé Bango 3 mois. Va conserver Bango sur le terrain. Après, va bengisa Bango pour que va pesa Bango réponse. Mais kozonga na Bango, botala façon Bango basalaki. Jour où Bango moko bakendaki kosala bakeko destituer. Ce n'était pas prévu que basala yango. Mais ezalaki que non, ezalaki ouverture ya session parlementaire. Dans la session parlementaire, tant que la ouverture, il faut présenter le calendrier, il y a des activités qui Bango Baye, présenter le calendrier, tout à fait normal. Maintenant que vous présentez le calendrier, il faut prévoir matière, comment est-ce que vous allez traiter. Inscrire à l'ordre du jour 19 points. 19 points, point ya liboso, balobeli yango. 19e point, ezalaki point ya interpellation, il y a gouverneur, il y a province, na niveau de l'Assemblée provinciale. Mais
qu'est-ce qui a fait que non, le 19e point devient maintenant le point du début, il y a matière à traiter. C'est-à-dire, Bazalaki déjà na Kabal na Bango qui déjà monté contre les gouverneurs de province, Bango Bazo accusé d'incompétence. Mais nga na zotuna. Et là, on a Bango Bazo Bengela, Bazo qualifié d'incompétence. Donc, Bazo qualifié manque de moyens, incompétence. Ou bien, Nazolo président de l'Assemblée provinciale, Yves Mwamba, toi tu n'es pas compétent, toi tu ne peux pas nous prouver. Donc, faire au-delà de ce que Maweja a fait. D'abord, dans notre parti, UDPS, Maweja s'est sacrifié. Bazo accusé pour un détournement. Je me demande d'abord, Maweja Tango, tout ça qui en 2011, s'il s'agit de détournement, tout ça qui en 2011, Maweja a les gars qui député. Si réellement, Azalaki Moyibi, Tango Etienne Tshisekedi a 5 ans na député, bakende ko siéger. Maweja a boya ko kende ko siéger, mais ba député o bazaki ba miyibi, ba kotaka na parlement bakende ko siéger. Mais lelo oyo mutwana oboyebi ke Kabila pona ye na ba député c'était une famille. Donc abandai ko toka mbongo ya l'état azo pesango ba député na façon ba député Nathan Kabila bandai ko zo mbongo, mais Maweja s'est sacrifié. Nathan wana a sali 10 ans aboyi ko siéger na parlement aboyi ke na ko siéger na ba mibité aboya mbongo wana mais lelo bazolo bakeno a détourné ba mbongo ya Sasim province donc entreprise moko ya ba chinois oyo entreprise chinoise oyo za na kati ya province. Donc tango zo mona ba accusation na bango na biloko bozolo ba stoki oza averti te na politique okolo bakeno eza vérité, mais ceux qui ont averti, à ce moment-là, au moins, c'était un acharnement. Yangwana, Bisoto, Sengi Bango, va se rendre un mauvais service. Ils allaient d'abord respecter la procédure normale. Il y a des institutions en respectant donc, les lois du pays. Na règlement na Bango Moko. Bolobi que non, si il y a un problème avec le membre du gouvernement provincial, l'exécutif du gouvernement provincial, pour que non, ces gens-là répondent, ils doivent, vous devez leur réserver une copie d'information de façon que non, après 48 heures, il faut répondre maman. Mais il y a gouverneur, information, il y a que non, a interpellé le 30. Gouverneur, avec tout respect, à répondre Bango, le même jour, à Yebisi Bango que non, vous avez information, tout à 14 heures. D'abord, information, Nabino Bolobi que plénière et qu'on a convoqué le premier na 10 heures. Vous avez respecté RO et Bapesi Moutou pour qu'elle se prépare. Sur ce, na Sengi Bino, bon reporter, bon pesanga temps ya ko préparer défense nanga pour que na ya ko répondre. Et puis tant que vous informer Moutou, il faut vous pesa matière aye bakeno sur base de quoi il va répondre. Bango Bapesi kaka batindele ka information mais matière oyo bazo akize yango ou que non ba question ekoya ba pesier yangote c'est oui nazo cité c'est ça ce qui a fait que non et komona na que non pona nga na komona que ezalaki acharnement parce que ceci ce n'était pas acharnement balinga qui va respecter procédure parce que bamona que ceux qui bazo kende na procédure normale ce monsieur là est très populaire na Mbujimai ceux qui parce que l'exemple après la destitution population que zoyé na ndako bazongi na gouverneur. Donc, ceux qui ont procédure normale, ils allaient être tabassés par, ils allaient être tabassés par la population de la province. C'est ainsi que non, il faut respecter d'abord, respecter. Au moins, il y a eu de peste. Nous avons combattu contre les antivaleurs. Alors, nous ne pouvons pas égorger encore les antivaleurs au sein de l'UDPS. J'ai beaucoup de regrets par rapport à leur comportement. Pourquoi cet acharnement-là? Maweja n'est pas incompétent. N'appelez pas manque de moyens, incompétence. Numéro nanga eza on a ça pango pe na niveau ya WhatsApp eza plus 243 85 13 600 et puis 53. Nazo répété en lisusu plus 243 85 13 600 et puis 53. Et puis na sengi na ba combattant nyonso et puis na ba membre ya UDPS na pesi bango nyonso mbote na sengi bango aussi tous à la calme et biso nyonso tolingana tous à la soudé
la main dans la main de façon que nous soutenir Mokozi Mboka na action. Tolandaka ba journalistes des journalistes achetés. Moïse, quand ton message que tu peux tout acheter, mais tu n'achèterais pas la vérité. La vérité est têtue, elle finira toujours par apparaître. Si Moïse, tu allais acheter la vérité, tu allais acheter les élections, tu allais nous empêcher d'être aujourd'hui au pouvoir. Mais comme tu n'avais pas cette capacité-là, tout ce que tu vas miser comme l'argent, tu es en train de gaspiller ça. Tu vas nous rencontrer sur ton chemin. Si tu ne changes pas ton comportement, tu es un étranger, on n'a pas besoin de toi. J'ai dit ce que je veux. Merci. Fidèle internaute, tu comme vraiment na suka ya émission na biso. Merci pour la bande de nyonso oyo bazui tonto pengonga ya koyamba basongo na biso na kati ya tindika télévision pour continuer kozala wana pour na biso pe tozala toujours wana pour na bino pour panza basango puis pour partager, pour s'abonner massivement na tindika télévision et que ça la vraiment malamu na bosanité chaque caméraman o azala toujours na sima. Mike Luzia de papa le monde fait la bosanité. Quant à moi, on se revoit à la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na kati Eden Store. Na produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tiela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.